ngane na vivant mabe pour la na ba démon en personne. OK. Ba sata personne. Ba on ba baby sa vinanga. Ba misu na sana ba inani simonda kumako. Ba misu ba bete ba tchalanga ba étoile na elo. Ba démon personne ba satan personne. Tina kitana tambula na kutana papa. Tona mata maman na cher wana. Papa pisinga kaka mai. Na boakeli nga lokolo na santa ki nazongi si place. Bomo inange zongaki. Bomo na koma tambola na eti. Le Seigneur ne. Prophète de prophète de nga tambola na ba bâche na ligne yango kwa sentir. Mon appel na ba image mususu ba danseuse ba zombie na photo tambola ba reza hotel maboy na mbati. On s'en comprendre donc ça mbala libosote. Au tala clip il y a force de frappe. Au tala au secours. Boluka vidéo na bomona na vie à kotanga musapina mutolo na clip donc ça veut dire ba part il y a direct donc on senti moi je m'en fous si ko luka vidéo wana clip et sama via tchenga musapina mutolo na mutolo et ça j'en part na mais chance na kuta na mutu mukishi prophète Emmanuel Dodi a traité mba soit traité biloko nyonso kenda na bika na commençant de na beauté tu bomona beauté ezonga na ezongite. Na été soyi balinga na tambo démarche nini ezali que ton papa bengi fona laksa batu ke na bika na mbasu loko na nge tambolaka bien na dendi na ngai ndenge na denda keza démarche nanga na beti phase pour mona ke loko ne koma kobu bango babino sa défilé ça ba yoka da sa nga na mannequin ou bien na danseuse. OK. Omoni congolais ceux qui na dendeli pe nzambe eza problème te nzambe aza na droit ya makambu nyonso binela ye o dendela ye o sepela o sanini na fina prophète Emmanuel Dodi misu tengezonga AVC na koma kuna ba ridi po chaque jour na fina misu mais simba te parce que aza mutu nzambe aza mutu asambela nzambe ya Solomon ba église nyonso na kenda ezala pena ke église esili mabonjo ba wana yango nde to ofitela hotel na pasteur mususu vous comprenez. Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Sambela normal na tibiso boete ayaki na kamoko oyo akomaki na suka azala na église bima salisi mwana mbasu esila te na église bima siko aye na église ya prophète Emmanuel Dodi le même jour prophète ebiso abi mbasu no ebiki lobi akeko lala boeleko nyonso kauki na onyo sona sala na musala ki danseuse ya carrière nanga mais na koma fazer na koma na lalia ya nzamba prophète Emmanuel Dodi apesanga kimia donc boza na distraction na bino mais boye ba ke prophète ya solo akiti déjà na kata monde Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batutu oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tunanga nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasite ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe bango bakosunga yo na mbongo na bango
bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango bakoya balakisi yo bafacture ya biloko na yo osengaki pe montant nyonso epesi ozongiseli bango mbongo na bango mpo na kursu basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba ezala oza na posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosa elo course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo surtout pona bino oyo ezalaki te so bimaki obosani eloko mosusu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambuteyage ya kisasa moto wewa ekokota partout pe bakosala shosho bazweli yo quelque soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo bafacture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba du jamais vu ozotuna nga soki bazali wapi société Dieu existe ezwami na Cavalli Center na commune na Gombe en face na Planète J na boulevard deuxième niveau oza mobimba topo ko benga bango na numéro ya téléphone oyo 089 00 040 81 na société Dieu existe nyonso eza na sécurité kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima nyonso ekomi na réalité eyokani. Ce sont les ignorants bamesana na mokili bamesana mokili pona bango musique euta et pas bafali et pas bafere pas bagez mawete babosa na rake musique banda j'ai non peut être un conseil à profiter rater pour ngana loba ke na viola kai faut continuer à bêtise comprendre la bêtise en des salles qui ta vie comprendre ce qui peut être présence ya basi et dérange kae alongolaka ba danseuse na mouvement banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Nga bana na botama akoko nanga de azana en juif hein. OK. Koko nanga za juif, koko nanga za juif a mobali mais so tay koko na mso ando tambola wa mwasi. OK. Dans zom mobimba koko na mso mbana démarche. Bana bo bébé na nda odenda. Na mona deza so na bébé baba mwana za somo ya buka de loketo boy. Pour faire bo salelo mo boy na mukili vina nge simbité na tamboli partout vie simbité. Et pas jibe vie simbité. Na yo comme sœur à Christ. Siko bino ba commentaire mo boy prophète pas ko benga na église na telengani. Siko ena telengana na okende wapi. Personne va prendre le monique bien. Ailleurs, il y a
Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djomaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bon dimanche, chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Botala biso na ba USA, botala biso na ba Paris, botala biso na ba London, tous abongo na RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Une émission qui est présentée par votre humble serviteur Aïdor Bokwala, l'international. Et toi, Nesengwa Bongo, Tolobarabiso Daraba franchi. Avant de commencer l'émission, Tobandarabon copé sa salutation spéciale à l'homme dédié, le prophète Emmanuel Dodi. Et puis, Naba Franchinios, au Bazabongo partout à travers le monde. Bazubongo Libaro Otala, émission. Vous nous suivez sur Fimbona Fimbo Télévision, RTNC 13 et Internet. Botala Bisona Aïdor Media TV, Botala Biso partout dans le Congo et Sengo. Et si quoi, puis Bozoui Bongo Libakou Yarolanda, émission Nabino. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans Katsa Plateau. Je suis avec Jean-Sulu Honda, attitude égale respect. Kene Piana Makizembe Yapito et Sandalina Baboté, sexy, Katina Bonzambe avec eux. Tu reçois un peu d'analyse, tu développer sur les actualités, aux autres dominer bon sur la toile. Tu reçois sur dossier au Italie, Kofi Olomide, Simbagi danseuse, tu reçois la paix. Na vidéo sur la bonne buzz sur l'internet, au Sandraline a des salles qui défilent. Na quatre églises, il y a beaucoup de sujets sur la toile. Tu reçois bon les bakouya Kosolango. Si je suis accompli avec Marcon Gimbi derrière la caméra, la printe digitale. Si vous aimez toutes ces belles images, c'est grâce à Marcon Gimbi, une réalisation. À fond, on a vu sur Ranapé Sabon déjà. Salutations à mes invités. Je commence par Sandraline Baboté. Shalom, bon dimanche et bonjour, Mère Sandra. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, mon prophète Emmanuel Dodi. Toujours. Moutounzambe, le Seigneur né. Bonjour, Naba Franchini Nyoso. Bonjour Ken, bonjour Jean-C, bonjour Aldor. Merci, Katina Bonzambe, Libomana Bonzambe. Quel est l'amico? Liboma Katina Bonzambe. Il y a plutôt. Bon dimanche, bonjour. Ouais, bonjour Aïdor. Ouais. En tout cas, bonjour na bandepa prophète Emmanuel Dodi. Toujours. Azaper Nabiso. Wow. Et ça l'a bien l'autre ça l'émission. Il y a Libota ba franchi. Biso na biso. Parce que les lots internet batuna batu bazana nzambe na bango oyo. Place bagenda Rosambela biso muto encadre biso na lilobeza prophète Emmanuel Dodi misusu bagenda luka banganga misusu bagenda luka ba mama o basukola bato ya bazeke biso vraiment
totika musala na biso na maboko ya Nzambe à travers prophète Emmanuel Dodi vraiment eza place to sambela. En tout cas merci beaucoup Aïdor, merci Jancy, merci Sandraline na ba beauté ndenge to sangani etange ba affaire bana papa moko. Je te salue affectueusement, mon frère Jancy Luonda. Aïdor, très ravi. L'homme à la peau blanche, ça fait très longtemps. Bon merci dimanche, à tout le monde. Bonjour d'abord et puis bon après-midi. Merci. Sandraline Naba Beauté, Ken Penama Kizembe, et puis Naïdor, Kevin Dombo, c'est lui qui nous a donné cet espace. Kevin Dombo, salutation à toi, mon frère. Défouetté. Et puis sans oublier le grand prophète de la République démocratique du Congo, le prophète Motonzambe. Emmanuel Dodi. Les tous à Boto, tous à peine enseignement matéa. Donc niveau na douceur, na bikoute. On a pesé bon dimanche, na ya Théo Zambrota, et puis na Macron Ngimbi, muto a osala ke batba mon abisso. Merci, je vous garde avant la ça parce que le lot mabo permettre nga, baba so ba Ladies Fest. Donc maman stand de PC mo honneur les lots parce que à moment le bébé mais tout ça l'analyse. Mais avant tout PC tout à mon micro, j'en suis le Honda. Votre réaction par rapport à la vidéo de Tamboya Quadra Kouraman Kofi Olomide, ils ont sur la toile, à plein de répétitions, préparation en concert, il y a showcase dans Paris. À ça qui m'a touché dans ces bois, oh les lots commis article, voire même, je tiens à vous informer, RFI, bah postant au Léo n'a pas gina bango pour nous le bad base. À l'égard, il y a Motolora Kofi Olomide qui est l'ambassadeur qui tire d'autres pays. Votre réaction par rapport à Actiwana ou Salam qui pour Kofi Olomide? Bon, merci Aïdor, merci Pena Balandi Toubota la Bisso Sikoyo, Quadra Koraman, figure emblématique de la musique congolaise, na Pessi Mbote, Siga Ali. Image Wanaton na Monaki Ango, eza langage codé en fait. Na nini parce que Kofi Olomide yende mutu asangisi ba artiste wana nyonso o biso lelo to moni. Omoni biso to moni ga parti wana. Mais on doit se demander, parti avant, parce que peut-être, au moment où gratter, parfois il y a des fois dans les émissions de Tozalaka, au cause de la Likamo, Mutazaraku, trop na mamona, pitopa, les magizembe. À Rosala, au niveau de l'eau, on a fini. Et quand on a le langage, peut-être Kofi Olomide, et ça peut-être à l'ingara finende, biso monité. Et quand on a pas l'ingara bendaye, en fait, il y a deux fois Erataka. Ça arrive aussi. Peut-être qu'il y a un ben et lamba. Et ça fait en sorte que le boko est touché Wana. Tu vois la fille, elle était étonnée. Après Wana, juste à Kofi Olomide, elle est partie. Peut-être on doit maintenant poser cette question. Pourquoi Kofi Olomide a Simbi partie intime, il y a moi aussi. Ma femme est belle, bah déplorer, ndeni na facilité, il y a aussi moi aussi na derrière. Parce que ce total image, ils ont une image moi circulée avant un policier, bah quand un policier moko awa, dans la République démocratique du Congo, on a vu le province à Kinshasa, na arrêt. Fille-moi témoin na arrêt que policier bété na simo. Ah, na bi que image la fille elle a pété. Asilika policier na bakangaye. En fait, comment ça fait-il moi si à Batuyo Simbie na Sima bon, ils manquent à respect, bah pinissa fouta ba man. Ah Simba, t'es au Simba. Au lobby. Au Simba. Au Simba. La fille moi au Simba. T'es netingai en fait, il et quoi vous avez erreur. Parce que ce que zala qui pensa que Kofi Olomide a Simba qui est, un finango pena. Biso ba mi ba les au Simba pena moi si. Au logo final, parce que Kofi Olomide, elle aurait été ratée. Peut-être qu'elle a bendé bonnet, la main plutôt pardon, elle a bendé, peut-être à coder l'or mobile. Peut-être que la fille n'est pas dirigée par danseuse. Peut-être qu'elle a solanaï. Mais tellement la vidéo Noli, je crois que c'était Noli, dans un filmé. Congolais azoarara et sika oyo yamabe. Parce que yamalamu oya Kofi Olomide na répétition. Moi que vendre image ya Kofi Olomide na ndenge mususu ate komi que ambassadeur ako Simba bongote. Est-ce que d'abord Kofi Olomide so kazana posa mwasi? Est-ce que linga Simba bona image ba mo? On est fina ko Simba wote. Te ko finé bana kaido, a fini ndeni parce que ko fina ngatikala. Est-ce que yo fini ka mbala moko protiki no ka sentimenté? Yo tikala. Faut tika la pena ba tutu ba yebi mobile union soso alinga Simba moi si na Simba. Sandra Rolo bango mobile tika la pena au Simba. Ko Simba ya mbala moko sko ngisa na grata qui est to a kwanzie non. To propulser rapé ba image ya ba artiste na biso
positivement. Merci beaucoup. Les raté quand tozuka parti wana to bosani o nyonso basala ki wana la répétition biso tozuka parti wana to zela pe quadraya to retourner ma question. Idée na ezaki nini ya Rosimba la fille wana menga pona nga eza da communication moko boye oyo eza codé mais to zela retourner ya quadra na pesi mbote siga. Merci Jasulona. Yapito Ken Piana Makizembe, votre réaction par rapport à cet acte aux agis peut-être c'est pelisi batebelete au bat interpréter on a ndenge na bango ke Koffi Olomide asimi ser na ça consentement à la serre ba maman ba telemi ba combattre ba telemi presque les gens ils ont commis actualité sur la toile yo mona ga ndenge nini. Donc moi je pense à esprit oyo vient na biso waze quoi vient na biso wera ba mi pesa ka respect na moment musala zanati moment autre nda sukana ba fi na piscine o sukana ba fi na piscine batika na ba sous-vêtements ba string oyo ko za na intention ya koyo ka soit peut-être été donc ponanga image wana elakisi biso kaka keno vie azalaki déjà kotala eloko oye asimbaki parce que eloko wana peut-être azalaki kobetela ngoma ba calcul parce que na contredire ye punga na sala émission ya hypocrite nga lobaka makambo selon ndenge na moni vie na biso azalaki déjà déranger tala siko place akenda ko simbela fesa mwana mwasi ana vie afandaki na onase ero fandi na se ba basi bazobi na baza hotelema déjà ota mataku na bango likolo déjà boye parce que ya fandi na se hotela déjà siko na ba mataku nyonso tout o via za hotela peut-être ya mwana mwasi wana esepelisa kiye donc pendant l'accès sinike ndenge za boye na sepeli na yo l'accès mara na ba geste a toucher na parce que tolobela ravie na marambu tout asala ya bien mais na mabe pe tokoloba moni lelo nga depuis na yeba vie na nga waze quoi non na mona ta ndisi moko te pa waze quoi pa danseuse depuis na yeba vie na biso de la forêt asala jamais ma seki na bana basi apesa vraiment ba maman na biso respect donc nga na senga vie na biso mopao ce qui peut-être présence ya basi et dérange kae alongola ba danseuse na mouvement de alongola ba danseuse na mouvement et vous avez code ils m'ont peut-être déjà ça le bien vous avez peut-être code déjà zambala liboso te ba photo etambolaka vie misu na ezotala moi si pantalon etelemi boy oso comprendre donc nga lobi boy ce qui présence ya bana basi dérange la vie na biso mopao alongola pe ba danseuse na orchestre et ko sala biso toujours bien donc on a kokio loba ya moi voilà Sandra la répétition est la mère de la science. Osomona, pourquoi on peut dire oui, Koffi Olomide, eza erreur, on accepte. Mais il faut que eza répétition. La répétition est belle, surtout on a qui répétition coulisses. Tout le monde a même moment où est leader. Azoé bisa, y'a ça danser, ça rôle leader. Maintenant il était au moni, a aussi moment où place au fait n'ingana bo et pour la scène, tous en a posé mara. Et ça on a battu sous basal rayango. Tout le monde a, on a vu Taig, azunini, Taig azui sous-vêtements. Est-ce qu'on est poli, est normal? En fait, parce que au moins il y a une répétition. Maman a belé les carans la coulisse. Oh, bah danseuse, bah mon arana musicien. Elle va nous confirmer. Elle va nous confirmer. N'a mon ango pas musicien belé. Au sommet, bah musicien quand tu as ermo bah ça la bah chorégraphie au tout an. Au moins on a que sexe na sexe et tout année. Donc on a gentil, ils en ont ça m'a bêté. En fait, bon, ce qui est là qui vraiment tout le monde est que à salengo na coulisme parce que Koffi Olomide c'est un grand artiste a ebaki ke bazana ba filmer image ko tambola ozomona tant image on est tamboli nga pona nga personnellement eza mabe mais tout à la rappel trop côté mabete na malamu nango ko zape kodel nga ebisa parce que yaza na simaroleka la fille na za simaroleka Christelle te o abine pas Fabregas parce que Christelle azaki wana surtout baki ke to zoa place pena bateau bana ba derrière Christelle azana ba derrière pour Christelle soit pessissima tout le monde a mamé ça là Koffi pas linga ka ebisa ke so rozobina il faut edendaka ça non message j'en suis ko défendre maramba mabete parce que to éviter après répétition ni ne kenda comme continuité on pas biso to bonaki vers simbi donc yo za moi mobali nga na moi mobali déjà ce qui na commis intention ko simba fait ça moi si c'est que na besoin après ko simba wana ba continuité pe marambo beleza la donc
tozo continuer na biso émission Sandalena ezaka analyste au sala yo pe Sandalena pe aza moto autaki na musique ya moki peut-être ya ko expliquer biso comportement ya ba artiste musicien ndenge ezalaka na monde autaka Sandalena. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour à plein de répétitions votre leader avec Simba yo pour bunga bano ke dendi sango bien sala boye et cela c'est normal par rapport à votre travail? Ah bien. Bon, on a comment franchir, comment on a professé. Toujours on a raison parce que vous en avez vraiment. Comment on a colobé mi maramba prophète Emmanuel de dépôt ce qui était nzambe n'était menaçant dans mon qualité mais sina kufa comprendre. Bon, pour na temps où va combattre pour na comment on va combattre vient te pour na zai parmi bilanga na bango. Et peut so na zaki pinard, so pe ngai, so pe matembele. Okoko tuna mutute, okoko tuna mutute ke ndenga ke Simba bilanga na ye atala soki ngai bien matembe be ndunda soki komeli bien ay basuka oliango ko nini botu na question na wana ça déjà biloko le cadre na entre ba présent ba danseuse comprendre biso ba danseuse de attente aux arrêts pas présent na makambo sala mara déjà yangwana donc comment na ko Simba na miso batu wana en tout cas ba soit fait comme le ba présent comprendre comment on a présent Simba bongo à respecter tes moi sinaye bananaye pour n'angeza respecter comprendre le quoi tous arabilanga babuka rabisoni babuka kamate mbelenga ngai pina babuka ngona bakuzu comprendre ba ki bazaka na basi bazaka na bana bazala na famille comprendre je savais que vous avez code eza code teza bilanga mutu so kotina bilanga na mo tuna ezati comprendre mutu mo kotina bilanga na mo tuna ezati ata so ngai ekoli ou bien matembela ngo eza pena ya bien pena ko la mon bébé mi bien comprendre mwana nga na bien j'ai non peut être conseil à profiter pour ngana loba ke na viola kai faut continuer à bêtise comprendre la bêtise en des salles qui t'a vie comprendre pour héros dans combien franchi na combien moi na monton nzambe monton yo défendre so azate comprendre pour non côté souma ma va présenter ya mokili ngana zana ka pour non lobela mama nzambe comprendre na combien nga pena na linga moni ba émission na sala ngo soute na comment na okima ken parce que ken na côté nga pito pale na linga pena ki sert na nge monana et ba de ba don monana te pour ken so na salika émission na bat bande babi au ser avantier wa obika na été banda na fani pe na parler na ça l'émission na kente na ça dit pas vie échanger qui sert comme monana comprendre maintenant on me dit ça comme monana ngana contredire yo c'est Sandra le sur la toile il y a une vidéo à laquelle oyo na appelé encore une fois salutation spéciale à l'homme de Dieu le prophète Emmanuel Dodi père spirituel la biso ba franchi et c'est toujours moi pas mboli la biso tout le monde vidéo moko boye na réseaux sociaux lelo oyo ozo denda ozo la défilé les bosso ya cher tout le monde prophète Emmanuel Dodi azawana eza interprété na ba sorte c'est beleza bona ba YouTube eza na ba TikTok eza na ba Instagram eza na ba page ebele na Facebook o ba lobi ke Sœur Sandra ozo ça la défilé des modes bosso ya prophète Emmanuel Dodi et ba interprété na ba ndenge belé bon n'habite non pas exemple à maman Bobli Adawana talaki maman Bobli Adawana lela qui a première fois maman ça l'émission a tourné congolais lingaka nini congolais vraiment alingani congolais kalingi oloba trop congolais yemu kalingi détruire mboka alingi détruire congolais vous comprenez maman Bobli aloba kiti natanga mobutu abomi mboka et comme natanga kabila le père abomi mboka et comme natanga fiena so raïs abomi mboka donc on a so fati beton to sepela biso so ko moboma mboka siko bino ba congolais bolinganga nini bomoni siko na sabino lo bolinga bolingo bota trop mais botiki la bana ba héritage te donc moni ba colère wana ezozongela biso peuple na peuple comprendre. D'abord la vidéo on est avec d'abord quand merci. C'est un bon cassiste. Et mon ina ozonga siko côté na lobike congolais lingo bota trop aotiki la ban héritage te. Siko to bana ba ko le loko ezate il faut biso na biso to sanini to bomana. Comprendre? Siko loko ezawana ezake papa. Eza maman comme bossa siko maman autaki France. Moninga na église. Mondima église autaki France. Ngai nazalaki na premier mbasu batu bayebi deuxième mbasu e matai ngatina mutema
ken ti azomemanga église na nene ya nazali déjà okufa. Po déjà nga moto bamemanga mutuka na nene ya na senti déjà que mutema elingi kata na ngai tina kitana tambola na kutana na papa to na mata maman na cher wana papa pisinga kaka mai na bwakeli nga lokolo na sentaki nazongi si place bomo inange zongaki bomone na koma tambola na eti le seigneur ne prophète de nga tambola na babash na lingi ngo kwa sentir na tambola na tambola kutana muke na tambola na lingi ngo kwa sentir nga na ebina nzambe te na mona ete na ebi Jésus te na mona ete na ebi nzambe ya prophète Emmanuel Dodi o abikisanga comprendre maman na tonga moninga na biki na mbaso yepe ache foi ke Sandra Line abiki na mbaso amoni su leki na nga abelaki liboma muku a 3 fois ebuka e muku a 3 fois ebuka na ezonga kate a perdre mémoire misumbela bilamba nani awasumbela milamba problème ça 9 mois OK mutu a perdra ayeba te soit ala na Congo soit ala na mboka nini mutu a perdra na memi lisusu prophète Emmanuel Dodi apese ka mai ya bwakele mutu azongi normal ayo mona témoignage nanga ayo mona témoignage aleki nanga ye na France abi ngai pe na kubika ndenge Sandra na leki ne babiki azali na foi la ndola na makambu alandaka papa lo basoki chaka ka simba kaka mzwa mai le boko chaboy abika bando vivre na ba pareil na été ba relaxer ngo bo mona bo comprendre ba pareil que ça là que mundela abike yo vivre no sous to na souffle muke mais na entre témoignage na ngana leki nanga nanenga landaka papa nenga lo bake simba boy sala boy ye pa sala abiki ay longwe France ayeti na kisasa po aya ko témoigner siko tango azo témoigner zana cher nde papa lo baki Sandra omoni témoignage na yo yaka donc on a bika pour nzela na yo na nzela na nga mona ki ngana leki na ngai amoni awa ba memelinga Sandra Line na nyonso succès sala nde oyo na moni lelo ezali wa ebembe ndenge ba ministre non nzamba yokela mwana masima wa ozana natali ba kutenga na biro emission ye na ken c'est Sandra Line na bandina ye na luyo moni ozala ki wapi kaka ndenge amoni ngai lelo ozana akufa lisusu te amen ndenge Sir Christophe boyoki témoignage palobaki kaka Sir amona kaka et prophète ba memelinga lokolo Sandra Line mais yo tala kene nenga so pambama ozali désorienté yo ndena bandina yo tala succès ndenge koma lelo kene l'a emporté kene s'est conduit comme un enfant soumis qui sert son père. Toi tu es mercenaire, tu cherches les intérêts là olingi kukufa mais parce que nazali un père miséricordieux pesangai mai bokende ko bakela Sandra Line chamala bochake wapi mbam mwana masho abika comme ça ba ke mukile futaka te Yesu afutaka merci bibi fungule langaya nazoya kuatake oh c'est pas Sandra Line qui a fait rêver les gens dans ce pays. Satan vous détruit bokimela Yesu mokile détruira kabino mwana mwasindena bandina ken akimi lo bayelinga ye azamurant j'ai dit bon filmer ye parce que azobika biloko nyose zani osana je vais maudire cette maladie là et je vais lui accorder la guérison. Je suis un Seigneur né. J'accorde le pardon à quiconque croit. Voilà, c'est fait. Dieu l'a pardonné. Fini. Elle rentrera ici témoigner. Vous me filmez le coloana. Il a fait. Alléluia. C'est fini.
Yoka. Yoka. Nauti Paris, nakogende Bruxelles, namona bango tosolola masolo, nakoma na bundese, balobi kende na tamtame, yokofana na nyekese, aneo, neo tamtame, aneo. Bidi yo la na nye yo le tam tam yo la na nye. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est tam tam voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi abore, mena lola. Badroga biso batutu kaloji. Tant que tu es tam tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ngabi Yaka. Si quoi bana Molière. En tout cas, bana classe Samson Molière, bah ebi na 1999, bah ebi démarche nanga. Natanga Molière. Natanga Molière 1999, na 2001 kofo baba fouiller lo baba. Bana Molière bah ebi ba témoigner na ba commentaire. Bah ebi ndé na ndo tambola. Nga bana na botama. Akoko nanga de azana en juif hein. OK. Koko nanga juif, koko nanga juif a mobile mais sota koko na mso ndo tambola wa mwasi. OK. Dans na zo mobimba koko na mso bana démarche. Bana bo bébé na ndo denda. Na mona desa so na bébé baba moi no za somo ya buka de loketo boy. Bana Molière esko ba ebi na 1999 na 2000 baka sa biso ba ebi ke Sandra Lina bandaki o denda fo atambola ka ya ko denda. Na ite so ibalinga na tambola démarche nini ezali ke ton papa bengi fona leksa batu ke na bika na mbasu loko na nge tambola ka bien. Na dendi na ngai ndenge na denda keza démarche nanga na beti phase pour mona ke le colonne comme kobu bango babina sa défilé ça ba yoka de sa ngana na mannequin ou bien dans danseuse. OK. Omoni congolais ya omoni na pe bino conseil boti ko bota trop moni ngamoko témoignage na vivant na ngamoko usayini témoignage na vivant na pe sabino ba congolais obili moza mitema mabe boye boloko bolingité na Congo boko mo basanda zo défilé a de na cher yo mo na cher ba ko défilé na cher ba ko denda non. Et ça va bengi ngai na laksi bino ke nzambe ya prophète Emmanuel do dia sali lokole komako zonga bien na tamboli ndenge ba yebeli ngai ne na dendaka na tamboli na yebi na beti sko lokola ngo fazi boye ba mona kele na bika lokola mbasu wana e komata na beti komata normal de match na ngapena ezonga banda bomona tina Molière tinini ezonga normal na beti sko face na ça on peut que nzamba prophète Emmanuel Dodi le Seigneur ni azongi sanga ndena zalaka démarche zonga ti lelo démarche zonga normal dans la conseil na pesa binote quand on te kena na colère makasi oye bino ba kongo bo prophète pas ko benga na église ko na bino prophète bo salelo mo bo na mukili vina nge simbité na tamboli partout vie simbité et pas jibe vie simbité na yo comme sœur à Christ. Si vous avez un commentaire, le prophète pas benga na église na telengani. Si vous avez un telengana na kende wapi. Papa na ngai akufa na 11 ans. Maman na akufa na 10 ans. OK. Et simba kutukuta te. Si vous papa na akufa na 11 ans, maman na akufa na 10 ans. Ore papa babi ngai ba noko na ba mère na ba loba maman na leka nga na kitoko famille taka bobenga na sana lino bote sko babi maman na leka nga kitoko mwana juif mwana mundele siko maman nga zaka la plus belle papa na ngai asala na onantra kamada la diula pona yebila yebisa bino lelo Aaron Mutungwalu bat ba yebi na onantra grand là mais mère na biso basala mariage na maman basala mariage na maman sikoyo yebisanga siko bat bazana na bala bongo basilia la na bongo ti ba kufa tike biso ata pusute père na na mère na tike la ta elokote ore ba bota ngamoko bo comprendre ba kande za na moki po na comprendre te beaucoup ba commentaire mo bota netika bo ndoka prophète benga na église et ma gene tinga na denda kina non
nazalaki na esengo témoignage nanga na l'exemple nzamba prophète Emmanuel Doda bikisinga nazonga bien nde boyebi ke na dendaka boyebi bandaka na denda natanga na la science et pas de iska songo natanga na la prisette Marambo pela saini siko yo église na yo ndenge eza wana kana na nango makasi pona bino ba congolais na pesi mama bobilo dawa raison boyebi lo bolingi te siko pela pela saini au fait père na ngai alela na tout asali ambiance akanisi atangate mère na nga lembo na tout akanisi atangate ore babota nga moko baboti isusu nga babasenga na 3 leki Romi 4 Romi 4 3 leki wana baboti suba na 6 pisi bango 3 9 pisi nga 10 siko wesanga siko père na mère badaya owe babota nga moko po bayebi batiki nango eloko te batiki nga 3 leki babeti 6 bana tokomi 9 plus nga 10 siko net naza boye bofinga nga sanda botaka te sanda vie beba sanda sala boye boyebi teke ntina tambola monde atiana ezali fona konisa 3 baleki na nga o mama tikaka bayeba mabela malamu mpona lashe bango donc bakoli bayebi mabela malamu babali kobota nde na lashe bango siko kolashe bango mpe wana etiki te ifona banda kobokola bana na bango po charge po baboti na bato mbongo te quand même baboti kaka boye na loyenge na ndio bokola susu 3 leki na boko esu na sibana na boko neti 9 personnes na sima na ngai Père atiki rien. Père atiki rien et le côté ye père ataka père na ngata kaka mutema na lopango wa papa nae. Oh. Ma mère na ngata kaka mutema na lopango ya père nae. Siko bango to bakufi. Ba noko bakomi babi te. Oza lopango wa père na biso, héritage na biso. Ma mère nde bakufa boy. Père nde akufa boy bino. Bo bakoko to kaniselaka bino. Le so noko na sengi bateka lopango to tika to na wi mapango. Ba noko bateka 7. Etika ka moko. Moko na so bateka ngo. Tara bat banoko so bateka babi esa ya bango bayi ba okanisela biso. Ndeza boye to tikali bena atala lipa ko sport ezate. Siko etanga kanda makasi. Boye binini. Camarade na ngai père na bango boto bango ka 2 mais tikela bango 4 mapango. Donc moko za na 2 lupango moko za na 2 lupango. Otai bango sous compte ya banque. A préparer bango bano za libumu. Atela bango compte ba itiba comme na 18 ans. Mutu nda comme na appartement na ye. Ba voiture na bango ayesinga Sandra ato notala ba parents na biso na cimetière le 1er août ngabi to que notala le 1er août yo ba parents no batikela yo nga batika nge lokote bana ba parents na ba kufa lai non na notala bango te na colère ba parents na mabe ba kufa colère na bango na colère na bango moni so mutu ndeto na mokibo mutu ndaya na ndenge na ye mabeba kongo toko bokoma olinga bato bakokana vie kokana histoire kokana non ekokana te na ese OK ça va toke cimetière ba parents na bango pe bakunda ba na itambo ngape ba parents na bakunda ba na itambo na ibon to bana pa bino po ba parents batikolo bloko yo kata matiti na esengo bana na akati matiti papa na bango tomba papa bango kata chongo liboke pembeni et comme ça tourne. Donc côté akati sur la mer pepe na mer makufa batiki ya bango héritage akabali okata ya mer akati ya mer achango pembe matiti benetondi liboke ngai isko master il faut ochika ngasko na tombo ba père na ngai abi otoke no kata pe ya tombo ba père no singa bito kende te masa mo matiti okata li père no na mer no na posa saki mo boy na chango usana mako sango ni bien to bon kuna mo matiti chonga te na suis sac mo ezala ki na bato asimtia ba bureau père okopia ngata sac mo te sac mo ezala ba to teka ngo bateke nga sac mo ambo ba tshaka ba loso na 3000 na suis matiti na nyoso na tondi so na ngata sac pour ba comprendre ce que le bato nde to zala pour un to kufa to kutana te tu comprends na tondi si matiti na ngata sac yana na ese mas na champ pe na mkongo na ese mas yo tika nsko chez ba parents nga na comme pas mère ma titi na ezalaki ebele taka famille soko kufi famille ya otalote même bandeko ne balina otalete bande okata te na kati te oseni nazina kiti sisaki yana mkongo pa bango déjà matiti pende tonda ebe po bandeko ne mo balina otala ete banite donc mère peut-être o senti peut-être que muda otalete na esi siko mère na ngai mama na yo otala o père
po bazaka moi ba espace na bani non pas maman na lélité na bani pas maman na bani pas maman na maman oyi ko zaki la plus belle ko lekanga oyi ko zaki na chance bebo zaki na mbongo mais soko ebe ko tikela ngelo te po ni obota ngamoti oboti 3 bana lisuna sima to komi 4 allez bana na yo wana otika kibe baboti susu de 6 c'est comme 9 sikoyo yebisa ngai na ye ko sepela ou bien mawa. En tout cas, désolé, je suis ma petite père wana ya ba camarade nanga. Na tondi selon tomba mère nanga. Oui, na tondi selon tomba mère nanga. C'est to okuta na lola, total na total so intamba opesa nga to. Pourtant ngai ena ke de poto na ebike. Na kuta ba mindele nyo so ba préparer ba na bango venir. Moi na za libumda ba préparer ti mona comme à 18 de moi na za kota ba kaza voiture za na musala za na appartement. Mais yo sala nga mabe. Soko yebeki osanga boy ngako botaka ngamoko oyo boti ko tinga na 9 charge na tondi sele matiti kota croix pena na bombia na matiti na kata na moni matiti tika muke ngai etika muke bon mazio masaponi osai bon sanda poni osai bon bazaba we ngai se ba we ba lo barate mais to bazana mokili ba détruire ndengai ngane ba détruire vie na ngai on montant bo finga nga mukimo bimba ke sandali na sale lo takenda pota zonga vie beba vie boyeba te vie na ngai beba pona baleki nanga il fallait na kolisa bango ba mabena malam babota sous 6 petits ana baboti na sisi matiti on tikala moi 4 ngabi ekokite natali mère moi boy akata pona koko mère moi akata pona mbali na ye na si maman ko excuse ko pesa matiti na to kati pona mbali na tondi so suna sac ena comme pas père na boke père nyonso yepe na kina ngomba père kutu na se yonde sko responsable père ozai moi mbali donc moi ça le ngena mbo faut c'est que maman bana bazali faut tika ya bona tondi se père na matiti nyonso na si bango adieu okuta na ngana lola vous comprenez ya on a comprendre bino ba congolais ya ba kanda ba père na so ba tikela so ba héritage te ya to ebelo ni to lina Congo te en tout cas prophète Emmanuel Dodi ce qui y était mais ero nada ya yenda comme père nanga mère nanga lelo si bo mona moi Sandraline naza mona souffleur hein bo mo ba Sandraline na moi comme kozonga moi hein et comme kozonga po nzamba prophète Emmanuel Dodi aza makasi le Seigneur ne bat bazo bika na distance botu na sango ya prophète Emmanuel Dodi à part papa Simon Kimbango za prophète Emmanuel Dodi azala na ba bêtise te mais botiaka ka mutu nzambe prophète Emmanuel na babuzo bana te oui parce que oui na ndimi na tanta na fina prophète Emmanuel Dodi misu tengezo nga AVC na koma kuna baridi po chaque jour na fina misu mais simba te parce que za mutu nzambe aza mutu asambela nzambe ya Solomon ba église nyonso na kenda po ezala pena ke église esili mabonjo bache wana yango nde to ofitela hotel na pasteur mususu vous comprenez mais sikoyo mutu lembo sangisa ye aza bongoti en tout cas bobo son adresse parce que yende nzambe atindi po abiksa biso peuple congolais abiksa biso nani humanité ya monde aza les sauveurs toto ba les sauveurs de l'humanité batba monango te aza mutu nzambe aza na eloko nzambe vous comprenez bo sangisa na buzo bana te parce que ngai nde na laksaki ngana mona ki onde na dendi na beti face pona les sabatuke Sandraline na bina bika azonga normal akobeta fait face tala moni batu basala ba ger ngana d'ailleurs ce prophète Emmanuel Dodi te botala cicatrice etika ya tilelo on comprend moni cicatrice etika la tilelo donc ezaki mbaso baboke nenge comme derrière na mutema tana koma na église déjà ce qui kena memanga chwa na nanani na nenea na ngana daina ngalobi na ngana la mukate ngana mukate prophète Emmanuel Dodi aza prophète nzambe atindeli biso na monde à part papa Simon Kimbango nzaye bochaka ba bêtise ana te comprendre aida au monde to aboye muto nyonso to soki aye église ya bien azu solution déjà ba chantre église ba yembaka et nzambe babinela ke ndenge nyonso lingi babine buta na lola bolingo na ngana Yesu bolingo ya suka te o mutu msako bina na se mabele mutu msupa ko défiler mutu na mutu abinele na manière na par rapport ya grandeur ya bolam o nzamba se mais na prophète une pasteur mon limité bo abina azamuluba
na otanga kombo na ete yebe na abina na kolega mama tsala mwana mais obine na nzambe balati sepe liputa azokende ngai soki na dendeli nzambe bolobi na dendi na sali défilé non naza manquete na tamboli ndenge na tambolaka eza démarche na ngai depuis Molière, depuis la science, depuis la prisette, depuis naza mwana muke en tout cas nayebi otambola po nanda démarche koko na ngam na esimi no kutu mama te koko mundele soko tambola baba o mundele ondendi ko denda bone na so pena koko na ngam mundele Georges penza koko na komone Georges na zoye mobimbelongi na démarche donc ceux qui na dendeli pe nzambe eza problème te nzambe aza na droit ya makambu nyonso binela ye o dendela ye o sepela o sani en tout cas ceux qui bo tsa ba prophète na busoba boyebi ba pétage boyebi ba prophète ya busoba mon ouais biso aza mutu nzambe aza le seigneur ne soki bozo sala bongo bozo commenter mambe bozo sala bongo boti na nde prophète abengana nga na église bamona ke ngai na ye na église na mabuzoba na bakanda ba parents na zanango tuko na ko kata na zamba na ko tia papa na mama na po ba soki eza faute na bango so ba batikela nga héritage peut-être pe nga za danseuse te peut-être pe un jour même sous ba présent nga ba mona ngate ezali ko zanga ba parents de na se retrouver na mona mukela komi danseuse te na kolimbisa te nazaka na kanda na bango eza normal moninga lelo biasa obota te osani tete na obanga na bota na mbala pamba leo na tika mwana na eloko te keba epe otelanga matiti na tele ba parana nga comprendre yo nga fana bota fona préparer venir moi moi ça solam ya solo bapena bongo mona ngoshe na ba pona ba parana ngati de papa bota yo patikela logo te oje salite a matiti okyo kwa kele na ko ngo so keba suna kanda na sana ngo lo vina ngai le eza bwepona kolisa bana balek langa misatu baye ba mabena malam après balek misusu balek ngo misatu baboti su de do ba 6 ba ko kwa 9 na simana nga donc po ba zala bien na côté atana boy te donc nazana droit il faut na ça saka baleki na ngana ça bana baleki na nga ngako tika mamba souffrir te ke bana kandana le premier ucho boko mona pa live ne na otia bomba matiti sanda siko zolo ba boy pona ba parrain bongo ba leader batambola na yo se retrouva pété ba peso eloka malonga te un jour soki bazate eza comment inde baza vivant boy to kabwana mais ba ke baba kufa vanga te so akufa vanga ba on pena na otia ba nzeta penda ya kayu ba on pena bom na kunons ba on pena wasi donc la cimetière mon cimetière ezaka so ba ko tika bino ba ko tiko leader ba bosa na oyo na ko ke peso ba kuna na métropole na ko ke pe na métropole na sele ba ko clôture ba nzete ba cimetière na ngwe mona na soute po ba baza parmi ba détruire suivi nanga chance aux alano danseuse pas ba papa wemba te na ba kester te na ba tabula ya ero de na tela ba clôture mabaya comprendre ya on ensenga le Seigneur né mon prophète Emmanuel Dodi en tout cas papa oza mutu nzambe na sengi non pardon peut-être rapport ndenge batu bazoluka ba rapport ndenge batu ba ba démarche wana ba nini yo oza na innocent oza no mutu nzambe ebino mama mukilité po bonzambe eza na kati no olinganga bongo sepena nga bongo ata biema na ngai o permettre na la tana bongo ebike maleme na o changer lilo ba ezokote ebike na o changer makasi merci na prophète Emmanuel Dodi mo bosani po tuna yena njora bazala chaque jour ensemble mais c'est comme si tout le monde a bien ne question ngena mtu ngai na njora za grand sœur na ngai ya tikali trop mon kili mais c'est ma sœur adorée wa sali pe kati na ngai ayeda nga parmi bato openda to na zana passe na ko bosana ya na ngate na lingaki makasi mais ebike na tanga na komi mona prophète Emmanuel Dodi ye pas la mona prophète Emmanuel Dodi mais ye aza moi mbilinga pe trop mokili trop ba leader wana ngana boya donc moyen na sala na ezate mais so na yoki posa na en tout cas na hôtel na ndaku to sololi na ye donc on senga ka prophète Emmanuel Dodi azala moni soki mutazana nzambe ya solo attaque zanga ate alors Aïda na apesa gentil micro ngai loko esala nga plaisir à trop ezaka kota la sœur na Sandali na soko ye mardi okute na église ou mercredi okute na église ti vendredi okute na église dimanche azanga ate loko za plus important ya ngwana
nga po na nga soki Sandraline ata bambani na église ata sauter na danse geste tout à kosala po na nga na retrouver ngo normal dia yo sambela normal na tibiso bote ayaki na kamoko oyo akomaki na suka azala na église bima salisi mwana mbasu esila te na église bima siko aye na église ya prophète Emmanuel Dodi le même jour prophète Ebiso abi mbasu no ebiki lobi ake kolala boele ko nyonso kauki arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamu bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class omona tala miracle na ngai tala bino ba congolais na pesa na maman Bobila d'avoir raison hein. Et ça manque ba héritage ba père na biso a préparer biso à venir te yango bo sala bo église abima église munene mais parce que ça ndeto ka réputation so na problème ke bima problème c'est mais abeti mbasu 6 mois na église bima mais Sandraline ata l'exemple c'est que Sandraline mbasu 6 mois ba sambele na bima 6 mois j'en suis na habité n'habité so comprendre de lokwana 6 mois na place mo boye église oyo réputation nango eza ndenge moko na bima te bima ba bikuna nde danger mais place aye ya place mo o bato mususu pe mususu bazo douter ngo na musika mais place aye azu solution le même jour aye penda bo biki amoni ngo maseki azongi ndaku lokolo esili mbaseki na nouvelle ligne yango bandeko ero boza ki dibate quoi biso ba parents matikela biso lo te na vie batikela biso ba charge vous comprendre hein eza nazo comprendre bino parmi batunyo so va commenter ma b parmi batunyo so va commenter ma b pour na prophète Emmanuel Dodi na comprendre que boza na ba héritage te pour bato ba parents matikela bango héritage baza bien baza na temps nango te moni prophète Emmanuel Dodi aza prophète o nzamba tindi pour na biso moni Jésus Christ ngaya ki bondimaka été akufaka pona biso na croix bondimaka été tant balobaka ba pona Jésus bien Barabbas bo pona Barabbas donc bino boana contre étant na mutu quoi boyeba ke le Seigneur né aza prophète Emmanuel Dodi azali azande na pasteur ba prophète o bomona te o ba tala na ebité boya no église na biso ba franchir bo tala nano hein mutu ba okabe ba montre même si à $10,000 au kabele bo apesi mbamo fara au sali sabatu le longa Sandra na tambola olala par-ci par-là na onyo so na sala na musala ki danser Zakaria nanga mais na koma fazer na koma ina lalia ya nzamba prophète Emmanuel Dodi apesa nga kimia na koma vana na avenir éléphant na limité bino baby avenir éléphant na limité hein na on va na ndako climatiser kitsa kui ya elle salle à manger kui congélateur même so teva plasma bon comment donc biloko ba présent nga na sala bon ba sala nga te nzamba prophète Emmanuel Dodi apesi ngango kala mingi te na olonga makolo na tambola voiture kala mingi te ndenge na voyageaka o boyebi na ba okesa moki na sala ngo plus que ça nzamba prophète Emmanuel Dodi amakasi donc boza na distraction na bino hein mais boyeba ke prophète ya solo akiti déjà na kata monde
donc soko timba yaka francho bika pour nga na yaka dimanche ya nouvelle ligne mais mardi na tambola le kolesi là atika nzama prophète Dodi azama kasi merci Sandraline merci moyen lo bezati des fois souci na pesika maman Nicole Feza je t'aime beaucoup maman Nicole Feza maman Aimé maman Nicole Feza maman Aimé pasteur Tosha pasteur Tosha pasteur Chamala na pesika pasteur Roger na pasteur Josué na pesika pasteur Nyonso Serge Jasmine je t'adore beaucoup maman Christophe bon maman Sophia on t'aime beaucoup papa Emmanuel Dodi en tout cas papa na ebelo na pesa yote en tout cas kolanda te so landi bango balinga ke obengana na église pour nazongela mokili en tout cas je suis désolé limbisa bango bato bazolo ba mabe pona ba ebi yote. Bien sûr, rapidement, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a une chanson. À propos, on va dire Dieu est capable et puis la vidéo. Omoni Nzambaza capable ya rosala. On est mal habitué. Il y a omoni tozala tokoma ba ignorant. Toni maraté miracle ya Nzambe salaka. Tellement ba magicien ba koma na cop ya losambo. Tellement ba marabout ba kota. Batu ya ba mouchoir batu ya kufula batu oso ya ndeni ya mystique kokode ba langage mo bo mutabika tellement tozala wana to uta wana ya omoni lelo tokoma ba ignorant pona biso lelo tokoma mona miracle loko les magie to mesana ngote ya omoni batu na mokili lelo il faut ba mesana parce que moto Nzambe Emmanuel Dodi Nzambazo sala na kati na ye ozomona tombo lo banavande calme non ça l'analyse moko natala vidéo na moni nde panzani na réseaux sociaux mais ce qu'on a une vraie version ya Sandraline abi alakisi azala na mbasu mbasu eliara lokolo ezaba batu mususu bakoma na ba défaut paix à son âme concerne biso akufa pona mbasu Kamo Lopez akufa pona mbasu parce que yazo lo bazwa de mbasu mon cher tout le monde bande ko na biso bakufa pona ba mbasu mbasu ezelo roba babwaka kana kimolele ozomona bate belé bakokaka ko délivrer mutu na mbasu te mais ce que ta Sandraline na biba bwakela mbasu awa côté ya chevi déjà soki bazio mbasu papa comment na problème à lokolo bakata bango lokolo mais siko comment na nde yazo témoigner lobi atanga na Molière atanga na ba minière ba place wana nyoso bato ba yebi ndenge atambolaka en fait ko tambola na peut-être ba mona ko denda na français bien ko déhanché biso na ba master pe basto tanga na bango ti to yebi bango ti ba bota ba tambola kaka batika la kaka ko déhanché bongo siko pourquoi bato ba ozala étonné ba moni mutu na cher azo déhanché baza ba ignorant ba messana ba mauvaise habitude o ezali ba randa kwa Nzambe na hypocrisie pour la matu so ba moni mutazo bina abina Nzambe fali instrument ba beta ya faire ce sont les ignorants ba messana na mokili ba messana mokili pour la bango musique et uta et pas ba fali et pas ba faire et pas ba gez mawete ba bossa na rake musique et banda na lola ba Angelou ba adora. Pardon. OK, ça bien parlé. Moni tango lobi ke ozala rappeler na prophète mais ozana souki. Mais Jésus tambola na moi sandumba Jésus moi sandumba mtasokola makolo a parfum histoire na Bible ti lelo ya moi sandumba silate. Na muibi ana kufana Jésus nzela moko. Donc il faut sentir que Jésus aka pona biso. Prophète Emmanuel Dodi a pona biso bato masumu. Po yo soza bien vanda na yo. Biso prophète Emmanuel Dodi mutu Nzambe ayepo na biso bato masumu akangola biso bongola biso to koma bato normal parce que lelo bato ba mon exemple ke o azalaka boyanda obina na kaleso pamba na soutien mais tala lelo ninga komi tala Nzamba prophète Emmanuel Dodi amakasi botika distraction yaya le Seigneur on est là le prophète Emmanuel Dodi ça c'est na bon Nzambe. Je vais continuer parce que tolo bela marama ki bon Nzambe faut pas tomber tala biso ba comprendre mon est aux aboué soto bito la peine de compter bateau au basala bon trop bien on m'a bêté mais bah viva maramouya m'a bête aux aboués trop et ça Sandra na makizembe na monde andule parce que comment on a mutulora Sandra ba beauté t'es ça na silisa te comment comme kena pesa te makizembe ti ngane na viva mabe pour la na ba démon en personne
OK. Ba sata personne. Ba on ba baby sa vinanga. Ba misu na sala ma inane simonda kumoko. Ba misu su ba bete ba tchalanga ba étoile na elo. Ba démon personne ba satan personne. Ba misu ba tchanga ba croix na elo, misu ba tchanga ba ko otala clip ya force de frappe te. Otala oseku. Boluka vidéo na bomona na vie à kotanga musapina mutolo na clip. Donc ça veut dire ba part il y a direct. Donc oh ça te moi je m'en fous. Je m'en fous. Ngai na epso siko luka vidéo wana clip esama via tchenga musapina mutolo. Na mutolo. Eza j'en part. Pour serrer na danser za lenga na siksa zate. Sandali na beauté danser leki na siksa zate. On comprend? Sanda balongola la mbasu te me balongola. Balongola ngai ça fait 20 ans nzoto ngai betaka koko. Tono lo baba twa mona aventure. Koko eza ko baba betaka koko na nzoto 20 ans. So na vandia ta. Jou basambela mbasu biloko anyo seke ekenda. Donc ça veut dire basta la ke bato na lala na bango soki na zalaka mwana bango benga balala ngati benga batanga ba partana te benga batanga ba musapula mutolote loko na zalaka ya bango te yango basakana mais chance na kuta na mutu mukishi prophète Emmanuel Dodi a traité mbaso a traité biloko nyonso kenda na bika na koma sandali na beauté ti bomona beauté ezonga na ezongi te bo senti que le prophète Emmanuel Dodi il est le Seigneur il est là il va faire les grandes choses na kata mokilia Aïda nga pona conclusion ya masolo oyo pona nga na mona mutu msusa bwake sandali na mbasu nezalaki ya chance mutu abwakeli abike na aboma sandalina oki abikisi ye oki ezalaki canal mo boye po sandaki ndokuta na prophète Emmanuel Dodi po alongole biloko oyo ezalaki na nzoto biloko oyo elingaki kotieli felo parti wana à travers mbasu prophète alongoli kaka mbasu te me apikoli biloko nyonso ezalaki en tout cas nde balobaka ya mo malheur pe ezalaka nango bon donc c'est ça. Merci Jansi. Nous sommes arrivés à la fin. Moi je vais Kevin Dombo bon na lobby boy to solo la moni Maramou Sandrali na solo ba on a lobby expérience ya Maramou ya mabe Sandrali na yebi Ken pia na yebi en fait biso to zakara to yep mais ezala mam ope biso to kuta nango peut-être bon mi balé ba kuta na makambo koleka biso yango siko pour nous ala bref na bato bote la biso siko surtout le femme d'aujourd'hui o bazo coucher na batu oyo bazala ba esprit mauvais yango moni témoignage ya Sandrali na interpellé ngai interpellé peu directement ba fille parce que je vais te dire aujourd'hui Sandrali na merci nengo lobby likambo wana ngai na fille mon siko no so na téléphone na matadi est-ce Jansi depuis na coucha na kina coucha na autorité mon cité komboté en fait na koma robima makila chaque jour na bimara makila en fait apesa ngai $10,000 na banda commerce na kendra Dubaï na koma na ba iPhone mais je te dis depuis to kabwana ye ba kop nanga et katana batikala na banyongo na mbongo na koma mitelengano parce que na minute on a ebisa yo Jansi makila na senyaka s'il te plaît na habité na sala nini sikoyo tant Sandrali na lobili kambuana na moni lelo ba fi o ba rumo sala ba deal pona iPhone 13 pona bilamba siko yazo beta lisolo azana bato abima batika ba semence ya mabe na kati na ye o se manifesta ozomona bazwa bana o bana lelo asesusu na bana te ozomona aujourd'hui lelo bato belé eza ba parenté eza ba circonstances o bazo kuta nango na ba vie yango moni mama ndeko na bino mwasi yeyo azana makambo o akuta nango mais na nzela ya mosali ya Nzambe Emmanuel Dodi na ndeko Ken et puis na mbasu o ya zwa peut-être lelo lo rekomelio ezo senga yo soko landika vidéo oyo ozo conscience et puis ozo orientation parce que bate belé siko bana ba doute bazana ba problème ba si belé lelo ba la biso bazana ba problème bazana ba doute parce que bazo be sika okendete en fait biso do ça la campagne te poto orienter bino mais soko moni mutema na yo et simba meza touché meka ta ko meka obengika na numéro et puis prophète Emmanuel Dodi ya mbara nae bozana ba prière o bo ça peut-être biso
na ba kento oyeba te mais tango mona bina ke o témoigner la maman yaki to zala kit je veux pas trop monopoliser la parole alobi azaki na maladie moko o pona ye ana poto mais mundela ko retraité yango te mundela ebise yo kana komi critique donc est-ce qu'elle ka okufa mais alanda vidéo ya Ken Piana ya Sandra Linda bibon na meka aromeka na te façon landa ba direct ayo zo guérison. Et puis azaki na musala te bana na eba futeli billet aye tina limité pam Emmanuel Dodi musali ya Nzambe aye ko senga merci ko témoigner yozolo na biso de partout o biso to sala ezalika évangélisation parce que biso ne to sabu to na makambo to kuta to bisika auto niataka Nzamba sepela raté lelo ser na biso vidéo na e panza na TikTok o denda te akumisa Nzambe parce que le colonna ye bebaki bamisu bakata bango ba makolo na mbasu eza na ba o bakufa pona mbasu mais ye akomi ko tambola zo déhanché dans l'axe bino ke ana choc te na lokolo aro déhanché aro sala sport aro sa ba mouvement c'est pour la gloire de Dieu ko l'axe ke azaki na maladie elongwe aro tambola normal a ko sauter merci beaucoup Jean-Sylvie merci. En tout cas, joli ange na Londres, en tout cas, Hollandi biso ngana osenga bandeko na biso basi oyo bozote kanzoto na TikTok, bozo sala ba vidéo sexy pona ko mibali o bozo luka boyebi bangote parce que boluka mibali ka o batambola na mituka ni bazongo boye chaque mutuka mutu na mutu ayebi secret ya mutuka na yenga azu yango mais lelo on a témoignaka pour l'église na makambo ebele oyo prophète Emmanuel Dodi afongolanga na ba clé ebele bakanga na vie prophète ana fongolanga donc nakumisaka Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi na sentiment te ke na ye na okumisa te uta beksi na betela bato makambo te na beta 4 bala molili kao na mbetu na kokotele mate na yebike na odaye mutema pena na yebike na odaye ezalaki chance sérieux na pe moi ministère des affranchis déjà na koti moi contact ngaba memanga ya mema mon frère ba memanga ya ko mema na FC prophète Emmanuel de nabi moi ezatenga na odaye ba koti nga chambre ya prière na telema boye na après chambre haute na santa pena biloko na tout eza na nzoto te après Bercy msusu na yebaki prophète te ndena kufa na ngati nanga batu banga batikaka na histoire kena kendaka poto era zongi mso banga bakosela mso falia batu bakambo alekisi ozo comprendre dans place masasi ane utaki na yebite soki na famille soki wapi na yebite moi nanga 5 ans na betela bino ba beta mbasu de makolo kaka église auto yebo moi nazato madame également donc ngana wasenga bandeko bolanda biso nayebi ke chaque famille a ba problème nango koza makambo otolo ba na ba aventure te makambo to yaka koloba to sala ba aventure te soki ngana sala ka aventure est-ce que il doit pas kotaka na aventure nanga Jansil Londa pa ya kotaka na aventure nanga bango pe ba utu kota pe ministère des affranchis bango pe ba comprendre makambo keni to zalanda keni olo ba pona prophète c'est que zalaki ya solo donc to ba bon nga aventure kasi bang est-ce que bango parce que ba aventure te nga kasi aventure bo bike na finga abatu ken muta polémique bon siko bango siko ba finga abatu affectueusement Sandra Lina ya awa nambasu na ye bomo na bino moko poto yango na likolo éléphant Kamo Lopez akufa la mbasu Kamo Lopez akufa la mbasu siko yebisanga Sandali na demba swa biki nango il faut tatola na yebisa ndeko na ngai na wana na lo bango clair na yebisa ndeko na ngai Noela Madinga Noela sala ba affaire il faut ya ka pe église Noela yebisa nga abi tia ko kufa akotika lo ya église ya mutu moko te na yebisa ndeko na ngai Noela Madinga ozande ko nanga na yebi pourquoi na yebisi yo boy na TV un jour. Wow. Un jour même appelle nous ekolela weekend na besoin mon prophète Emmanuel c'est très profond un jour to sala nyonso to na mokili to sala ka nyonso eloko eleki Nzambe eza te to koza na bato o ba protéger biso problème eza te ba pekisaka mutu te mais ezala ke to pesio awa siko ekomi moma yo pe to zwa yo
et comme à jour en siko on déplace biso to comme à nécessaire bato belé a poto oyo ba komi ko babenga rabiso wana ba comme à na suka frère moko na Londres ndenge Sandaline a zo déclaré ah ngana wasenga Sandaline na alimbisaka ba parents na peut-être batikela bango pe mapangu te pour na protéger bango frère moko na Londres père na bango tikela bango mapangu baza soki 6 famille lié bango likolo ya mapangu papa na mama batika li 2 personnes moko autre chose en coma mais lilobane asuka lobi ken alobi ayebisi leki na ya lobi est-ce que moi exacto que de kokutana na prophète o ba ken balobaka zo bikisa bato asambelanga ta na pe masuka asambelanga ta nakenda ta lola pa malgré na kufa nakenda ta lola ayebisi ndeko ne bongo wana za gravement checké na commande ndeko ne azui avion ayeti na Kinshasa awa leki na parce que na programme ma famille zaki wazaki na koma ifa kufa après leki ne akende comme ça ma pango wana siko famille te kango pena à l'aise après si requête na ye samedi prophète Emmanuel de ABC alobi nazokotela ngo mabonde lelo na kolala te pona dossier ndeko na yo aza na koma na kolala te lelo na kolala te photos de solution. Après c'est lundi prophète er azosambela na butu amoni nzamba alakisi na noko na bango azosala bango ba avantir wana makambo nyonso to lobi nango dimanche na nouvelle ligne to banda église 15h to prier na biso pe to prier na biso to prier na so to komi ba 18h prophète atala boye frère wana azosenga prophète ababa c'est 1 minute aloba. Ok, un prophète a fait la prière, wana karanenga kamba biso na église, ensemble la peine de quoi frère wana waza na Londres, miracle salami en live, tu en plein kilt. Nde connais na lamuka. À lamuka qui a fongoli porte hôpital, c'est là c'est la tortue dans l'équipe. Soit ingamo il faut na lukara visa, en tout cas prophète Emmanuel donna lukara visa na kendera à Londres vraiment. Donc témoignage ané aux témoignage moko somme. Amen. Vous comprenez? Frère wana lelo azongi mutu normal en plus le prophète il peut aller ici bango lobi mutako kokabango lisusu azate ozomona siko na minute pouvoir ya famille sili parce que bakutani na mutu oyo il fallait bakutana naye ça c'est vrai yango na osenga yo ndeko papa na bino akufa atikela bino be héritage okanisi bandeko no ba hotel lokabo ba selo bakalki na muzabele ozolanda biso to senga boya pa prophète Emmanuel de kozela te oseng oya kuta na trop tard oza de cimetière jo ba robeta ki bota oebité ndeko na nga ido bomba secret o to zana awa boyebité pourquoi comme a franchi ayeko se protéger père na bango autaki kokufa na poison boyebité azana héritage nini parce que bozaka biso tout bato internet yona bata vie a passe ndeko na biso aido emso boyebi ete mo epeto dévaler makamune a ezate si aza premier na prophète Emmanuel Dodi aboyi biloko papa na bango atikeli bango e compliqué ayeko bata akomi bata melana libela donc ils ont conseil gratuit en tout cas Joël Salambi vieux Luzon Mbata Sœur Pauline Lumumba bandeko tout bolandi biso vraiment Sœur Angèle Moussoili Makizembe ngalo baratande ko nanga moko propre na osala be misabo soko boy no ko landa nzela nanga etali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça m'arrive à la fin. Maman Eliane na Irlande, merci beaucoup maman. En tout cas Coco m'a franchi na comment so ba cadeau belé au mokili pesa ngate. Merci beaucoup maman, je t'aime beaucoup. Maman Eliane na Irlande. Lona. Oui, oui, à chaque fois qu'on a Ken, j'apprends beaucoup de choses. Dans le bébé l'été, bah franchi bah la biso sikoyo. Ce que vous appelez à franchité, mais vous avez un mokili. Parce que bah t'es belé bah quand ça l'aura n'est poto est paradis. Mais tandis que bah quand est belé au lelo, azoyana bah franchi ou ta poto. Frères sœurs, non biso loro moko oyo ego sungayo lobby. To vivre na mokili eza grâce ya Nzambe. To mesana na mamakambu oyo hier ou peut-être lelo to mesana te parce que lelo to comment se pelisa mokili na réseaux sociaux au boti o tchemo na réseaux sociaux aux an anniversaire au tché na réseaux sociaux aux an makambu na ozui au tché na réseaux sociaux. Mais moi je veux te dire pour te protéger ezaka na mutu moko eza Nzambe. Nzambe ne muta protéger bana mais siko oyo
bana oyo babata maka epa ya nzambe bayaka epa basali na ye lelo biso oyo lelo tozali tobombami epa musali ya nzambe parce que bayebaka musali ya nzambe na basine il y a des signes qui ne trompent pas. Jamais. Nous étant que jeunes on a remarqué il y a un signe de Dieu chez le prophète Emmanuel Dodi. Ils ont raté aussi la promotion. Oui, on fait aussi la promotion de Dieu. Parce que tout le monde a païen, la promotion, il y a Marambo et Taliba païen. Bissopé étant que le fils de Dieu, les enfants de Dieu, on doit faire la promotion du créateur au Azanzambe. Dans le ça n'a franchi Nyonso, Boya et Belé, tous en la commune, il y a les dans la ville province, il y a Kinshasa, tous en la révolution, la 6e rue. Soroye, au Tunika, numéro 817, au Ekara, au Tuni. Ministère des Affranchis, Barola Kisayo. Et puis d'ici là, nous avons préparé mon bangé na événement. Ce qui aux alina posa, Nzambe a se manifesté na vie na yo. Contribuer au sommara champagne, au sommara bilamba ya ba griffe. Ce qui contribue à $20 no ya pamba pour le 17 décembre 2022. Dieu va te récompenser, Dieu pensera de toi. Nana ba kombo ya otangate na suki ka wana. Aïda message à suka na loba. Et là, ça a un plaisir et pas prophète Emmanuel Dodi. Biro naye baponara muto akotate. En plus, aza le seul prophète oyo azwa moi charge ya bato belé. Asa la rabango provision parce que heureusement en église bato ya belé et à peine bato mususu bana moyen de vivre te. Neti ba sandali na bara ba charge na eto lo bara sandali na te baza belé. Baza belé sandali na nde ba yebi. Bana ba etike baza belé kuna oya supporta. Moni on fait na to kenda makoko. Azwa garçon moko afutela ke ba université. Donc ngana loba ngai sala nga plaisir er na zala ga msusu na parler na nga na liaka na ba na nga misala place moko parce que ngalo baka même mutapus même péché oh mutasala ka musala soki andenge nini tozala ka ndenge moko biso surtout na mokili donc na vie soki nzambe azopambola yo zozwa quelque chose ko négliger mutu azangité parce que lobby ya mutu to ebité emsu lobby ya mutu ekozala emsu meilleur ko leka emsu mutu ano azangi emsu akota lola emsu yo okota lola te donc to ba kopesa mutu nyonso valeur nenge prophète ayambaka tout le monde. En tout cas, ça a un conseil gratuit. Pour ma somme, je suis à l'occasion de rien. Au moins, aussi, maman, $100. Au moins, on bateau, $100, on n'a pas si. Au moins, on a bâtiment, pas pamba. Non. Mutu na vie, il faut que mutu nyoso. Ndenge moko mutu ozo mérité msusu asara musala msusu kola ba voiture. Pesa suko pesa msusu mutu kano. Sokola nga mutu ka. Soki tune osukola ngo na combien? Soki apesi monta muke. Soki yozana mbongo bien. Obité na mawa tant que bien obaki c'est limite obino zo taboui on se comprend donc message à merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin c'est un prophète Emmanuel merci pour na AKP moi je vous dis bye bye AKP dara to kabona ba cadeau na mona tambola na ba église belé tous au prochain numéro d'ici là portez-vous bien ciao. Pastor Makundi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Gideline mon conduit. This is London. This is London City.